bino maison mère bobo kisaki Moni production toi na matanga Moni bazanga mutu na ba production mutu bangadia dia avec ça bato ba théâtre président Jibem Piana ozana tango tangila biso batute toi na matango yebisa ntango bato ba yebi Moni babeli ba yebi na tango nini po Moni bato ba beli Moni bo sa tinda kenda endikala so ana Congo mutu akokufa jamais. Il faut qu'on fasse un problème. Parce que bel éternel, yo mo ba jeune fille ba komi passer l'émission, faut baiser, faut ba mona na kati chambre longoli bilamba. Kindumba bando zongela ka bundo bando sana. Côté mana ba na ba coin. Nous susu bo komi mona mwasi mwa ko tinda yo. Mwana mwasi ba zo tindo mwana mobali. O kende ko donc bino pe na mibali. Ba msu bo komi ba pede. Ba yo comme ça Moni mutu mwa muke. Kana seconde bo dimne Moni ba. Moni ba ba so achete. Bo comme ça chemo ba ki pete nini bo tibo yo le sengela o nini bo ni bo Moni c'est un patron. Moni production c'est le seul directeur o ranson na façonna o a vendu 17 ans que directeur marketing orchestre moro quelconque. www Congo ma solo Congo ko solo là.com Kitoko. Avec Congo Dialogue, assurance et puis Makambo danger dit. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Les promesses de tomber et de ne pas vouloir se lever. Fidèle internaute de Congo Dialogue TV, bonjour, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous recevez cette émission Terra Nova avec celui-là qui est devant vous et celui qui est devant le micro. Il s'agit de qui? Il s'agit des monstres de la presse congolaise. Gucci Mabaya, chef d'état-major général, capitaine de l'équipe, avec double Bransa, Koto Makamoto Makamungana Katikati. C'est un bétan, c'était Malambo Maramouza bien. Je tiens à remercier l'équipe technique qui a été accompagnée de Moni Bongo ma caméra. Ingénieur Fils Nzabi, merci à toi. Merci à la grande dame, la coordinatrice numéro 1 de cette chaîne, la patronne, la baronne, maman Francine Ngembe, Balobi, la surnaturelle, la grande dame du Belgique. Merci à toi. Merci à mon cordon ici à Kinshasa, cordon King, Trésor King Bukele. Merci à toi et merci à l'écran puissant. Il s'appelle l'écran puissant. Wajabara prêtre. Wajabara prêtre. Prêtre Wajabara. Yaza nanga erno surtout. Na pession mbote belé. Fidèle internaute. Le mot de la presse qui t'a pas maté na micro na nzete na ye. So monde tangezo beta bo seke makambo zali. Nazawa pi bongo. Naza bongo na lemba. Bo comprendre pes nazaleli. Liboso ya Maison Blanche. Nakuta na bongo na. Moko ya ba pandi sango moko ya ba lobeli ya onge musique à Maison Mère oza bongo papi le prince to sonaye à propos ya liwa ya vena biso Moni production o ya kufaki lobby na 21h le soir déjà 16h 17h déjà donc presque déjà jour moro les coca. Papi le prince, yazali moko ya ba Maison Mère yenda robeta soli solango ngezalaki comment Moni production azali na kata Maison Mère Moni production na Maison Mère azako kwa sima tâche nini Moni production na Maison Mère et l'on essaie que Moni production bela ni essaie que Moni production akota mabele est-ce que barado toto bat ba lo ba wana na nzela eza yango te ke sala keno Moni production akota nzela akota benini est-ce que Maison Mère et s'occupe qui bien na Moni production tant maladie bo découvrir yango ka awa na émission oyo. Nabi poser la question là est-ce que ayaki pe toye bara soki pa yaki ya solo te le kuta congodialogue.com. Bonjour Papi le prince. Ouais, bonjour Gouti. Bonne santé. Ouais, santé vraiment donc par la grâce de Dieu donc sauf que de naza maladie. Ah maladie donc na rolo ba santé ça bien parce que donc so moi quand j'ai courage na parce que nzamba pe sira grâce vraiment donc sur moi ça va mais jusqu'à preuve du contraire naza un peu naza la structure on a peu grippé donc mais na répondre à l'invitation comme makambo ko elibiso de Jésus makambo ya liwa ya vient biso Moni production senga vraiment que soit qui nanda ko ka moi mal à l'aise na bi non pour na vie Moni faut na forcer pe na ngamo pe ne faut na telema faut na koma pe ne sikana ba bengana lo bata demo nanga depuis ça langa bien. Donc, merci beaucoup Papi le prince rapidement va tokende maman batboze la biso président we ranson na États-Unis mouvement na sima ils ont répété nango comment sentir mouvement na sima est-ce que normalement l'activité se dérouler en absence na yemo kitoko. Ouais, Kimeza, donc Kimeza, en absence à mon conduit, toujours dans le travail. Nasi chaque mardi, mercredi, jeudi, tout ça, bon, on a Zamba Playa. On a des esclaves, vraiment, tout coup, on a vraiment fanatique, na biso, mardi, à Kananga coulisses, tu peux sa chance qu'à vraiment na banabasi, et surtout, pe na ba groupe, oh, et soutien à Rawer, en soit le roi de la forêt, ba groupe à WhatsApp, na, donc, a commencé par les chanceliers de Rawer, en soit, ils ont dirigé par
Il y a Dr. Ige Malongi. Pourtant, au monde, Dr. Ige Malongi, il faut mon appeler Titi quand il va faire des millions. Il faut mon racheter Gina la poétesse. Pourquoi pas na Alpha Mampou, il faut ta la bango. Parce que baza ba lisse mo ba vendre ba côté qu'on so tali au monde que ba côté au magasin. Zompan. Donc il y a bongo, au monde appelle ba 520 gigas. Ba Jean-Marc Kabundu. Ba bango ba mona na pambati. Ça ba tout sous ba vendre au monde pena ba Bassman Kinganda, Bassman Kinganda ya vanda talaka ou na musika. Mais soko mekika acheli boko. Moi ba Kandi Tusevo. Ou ba 9 fois grand prêtre, 9 fois grand prêtre. Ba Clovis, ba Diadioko, Clovis ba Diadioko ba za na musika. Poto ba groupe ba WhatsApp ebele ba président roi ba président Dada Muzinga ba président aussi Mukoko dans ba les intimes de Weranson, ba les fidèles de Weranson, ba les combattants de Weranson, les élites de Weranson. 100% combattants, donc on a la chance, mais mercredi, jeudi, ça sera public. Répétition populaire, on a toujours attend. On a battu sur tout ce qu'il y a. Donc, il y a un mouvement, il y a un président Nabiso. Donc, répétition, c'est normal. Ok, merci beaucoup. Je profite aussi de cette occasion de remercier, de dire bonjour à Dr. Ige Malongi, beaucoup majorette. Merci à toi. 520 gigas, Jean-Marc Kabundi, 520 gigas. Merci à toi. Merci aussi à Titi KM, à faire des millions. Au sollicité, on va dire la tête, Titi KM à faire des millions. Mais non, c'est là, on est comme Titi KM à faire des millions. Merci beaucoup. Papi les princes. Malgré maladie, mon dimi quand même, Congo de l'Ogo Yambayo, tu peux son nom, merci. Ouais, derrière de Rolanga, donc, Yoebi Kaka. On a sacrifice. Ouais, Yoebi Ozara Moussala, Salabino, Boa Presse, et au respectable, Makas, Boa 4e pouvoir. Et Ozara Moutamaloba. Makas. Parce que Kouta est Moïse, oui. Okuta n'a pas na fautant. Moi, le résultat. Te Okuta n'a pas ande na zaboui. Santé a bien été pris dans la grippe. Na roba ndolo baboui ba na ndoko solo. Yepo obanga poko tapi mabele. Oh, te kubanga ndeni mo itotika bloko anako. Ah, boyo kota mabele ti. Biso to kota mabele. Pour yo bangi no bisaka no, o solo ka bikuna. Kuta na ngana fautant parce que yo mo yebi ke kuta sko na nzamba maloba mutaloba ka mais ko kuta na ngata na obela. Vous comprenez? Tant mo ke te na zana na zapena na condition te o mal pona boye. Pona bandoloba mamona loba. Mote uso ezaki ka peut-être ya tukuta ya maladie peut-être ngana sa émission te. Ngana sa émission ka mukona ku na uzapena bien. Pour moi ta mutana azali ndeti na boyana ba grippe a ezo salanga. Donc oso la nobo emo ka pa na ko kosola. Mais na osenga dia beskiz pour déjà bato ba otalanga ba ba na za un peu grippé. Donc ce ba oui peut-être ya na te ba comprendre mais talaka ezaka kutani ya to sola. Mais na ndenga maloba atanga na obela. Ngata na ba kainga misu. Mais malobe zakaka. Sore na bina kende na okende kaka. Pour wana za pinada ongeza lora 100 nanga 100. Donc atana obela parce que yo na kota na maloba na loba. C'est bon, merci beaucoup Papi le Prince. Toi bana na fato kende mususu musika. Relation na yo na mon vieux Moni Production na maison mère magaza ICG na yo. Est-ce que bozaki pena ba terre d'attente bien pena ya osola bino na yeboy. Des relations d'abord, qui m'ont conduit. Des relations d'abord, tous les biso mi balé dans nous, tous les ans nous va travailler à Weranson le roi de la forêt. Donc toi va foutre à Rabatou, toi va bimsara billet de paye, va bengier, va benga penga, mutam toi joa dans aucun signé à yo, zon pana, il pas signé donc. Vous confirmez que maison vous aura salaire. Si oh. Boto a salaire te boto vana ne yo boy so ya wasi ça des ba ba futa batut. Bon ngabo bimsara do ba toi moi toi ça yo ko ça on a. Boto vivandeni. Tout sur la mamadiwa, tout côté à 17. Relation d'abord, Azaki directeur marketing. Directeur marketing, Nabiso. Au moins, Nabiso va porter parole. Toi, ta presse va porter parole. Chef direct, Nabiso, et Zara directeur marketing. Tout travail avec la collaboration de marketing, Nabiso. Donc, Vemoni, Bazaki, chef Nabiso direct. Azavi auto bandai ko zala na ye tito kende be mission mo na to ya be mission ya ba wingi wana vie moni mutu amema biso na ka to komi wana babino yo leka ya vanda ozela biso to lobi azo contrôler de to sa musala to sisi to balu ki so to vide pe joua na moni sentiment maka to sisi be mission to tambole ah leo ba petit na bo sepe singa fort to rena place mo to vanda to amemi so place mo bo sengelo o mela ko lia ba maboke to e pa vie bodino. Un mot peut-être Roya, tu es na bar nae ou ya Mombeli, Oli Palace.
Vous comprenez? Donc, à la vie, tu as un sentiment. Si tu as dimanche, tu vas petit le lobby qui te quoi. Ah, pardon, les photos qui sont tu vois. Il veut me play. Il veut me play. Il veut me play. Il veut matière. Donc, il y a matière et travail. Il y a travail et il y a actif. Il y a mutu pena zelo donc c'est au moni pe bilo musunde za remoni un moro ba bilo musu ba sala biso na ebisa yo Moïse. C'est pas de Moïse. Bilo musu to ba raté jo anyokolanga peta bande ko kembisa o beaucoup man esprit. Zo comprendre. Bali kembi mususu pe ko za muto anyoka muto sala ngabo mais yango nde muto salo po lobby ozala mutu. Mais lelo tala ke fe moni bilelo alaxi biso ba bulo makasi si tu as bien aye kolongwa directeur aye comme secrétaire comme secrétaire général nabiso donc aza mutu moko a travaillé trop na kata wenye musique maison mais aza mutu moko a pesi apport ebele et puis lelo soko talongo soko landeli moi ba yebiso ke soko lelo ba orchestre nyonso to koma ko tia ko loba pe ke directeur marketing na biso azali directeur passe Moni production aza le seul directeur o ranson na façonna o a vendu cet directeur marketing orchestre moko quelconque ça là que bon qu'est-ce que tu peux me comme la besoin tous appels à directeur mais maintenant comment parce que comme Moni bezaki likolo makasi comment Moni production ça likolo makasi kanga likolo yango batu tout bazoya na titre qui directeur marketing bazoko akozwa ngoti et ça c'est magati ndeko sala ke le roi de la forêt au talabi non directeur na biso marketing na minute ndeke ça il faut matali sous comme secrétaire tant mati siko docteur pichu musungu aye kozwa siko marketing. Donc Vemoni bazana ba bien fene asali aza mutumoko à part dans le local na ki maison mais Vemoni ba orchestre belé a contribuer pa na bango Vemoni voit même bino na presse aza ba collaborateur ya ba chaîne belé attention ke na RTNT wana au moins na collaborateur tina ba RTNT ba jeton auto zwaka wana tonto ya ka RTNT au pesi carte na il faut appeler jeton pour kokota ba jeton na au moins na Vemoni mutande ko financer au moins ba gilet musu o ba komaka na ba chaîne Vemoni mutu ça la chaîne donc Vemoni baza mutu moko asale belé aza quand même ba moko a travaillé na histoire musicale d'abord na totalement na maison mais ndenga sali musa sali makasi donc surtout ba petit biso ba Christian Kanyaka ba biso ke eza ba idée mo Vemoni ba pesa donc eza donc aza mutu mo travailler et puis aza mutu moko oye abandai ko solo la na président na ye azo yebisa président na ye kaka makambu oyo ezo kende aza mutu mo teke aye pas président azo flatter président ou bien ça ça boy yazaki pena mukonzi mo aye pena président za boy photo ça boy photo ça la boy ya omoni pe que président na biso we raso le roi d'Afrique alinga ki Vemoni makas parce qu'il a ki savoir faire na ye. Merci beaucoup papi le prince to ki ndo lobby président we raso alinga ki Vemoni production makasi o to yebi ke biso to yebi histoire Vemoni production mandambo avant aya na nini azalaki nanu parmi bato ba mécène o abeta wenge muzika na ba place belé ba momele ba yolo abeti wenge mo concert et puis comme attaché permet na président we raso. Hein, c'était ça non? Vemoni bazana mutu na ba production mutu bangadia dia avec ba théâtre ba ni ba production aye na milieu ya wenge tango ayaki na ndenge ya ba ke ndenge ko ya pe boya sa mo ba coproduction mo boy tango aye okuta na le roi de la forêt akutani asona le roi de la forêt le roi de la forêt tali pe aza mutu mo za ba idée mo pe bien aza pe na mo bagage na ye ba nini ba idée pe za ko polpiser pe na compte orchestre ndé le roi de la forêt qui ko engagé na kata wenye musique maison mais a travaillé pendant tout ce temps na bando travailler depuis directeur tia yo comme secrétaire na ndinga yo sili sana ndinga nzamba yo zoai a travaillé vraiment quitter au makasi après le prince ba ke ba question zanga ba réponse c'est yo ouais papi le prince lelo yo na liwa Moni production o esali ka jour moko batu ba lobby de belé et puis na maladie na ye batu ba lobby belé que maison mère bino maison mère bobo akisaki Moni production to na matanga bobo akisaki Moni production si o ngo ya to banda ba débat ozo comprendre au Moni il faut respecter pe bembe mais liwa ba respecter ngo batu azui matanga tant ozui matanga c'est que au bino boko yo souhaiter batu ba connaître et puis tant ozui matanga tozo ya ba programme bino tozui matanga boni bo bando ya ba débat na bino ba polémique na bino oboluka ba base na bino boye baba sa Moni comme boto bano sala débat to na tanga te to na matanga parce que président Jibem Piana
ozana tango tangi la biso batute to ana matango eko tuna nga mama matanga to matanga songo bananga banani boy moteke za sanze pa mama oloba to ana matanga tango yoko lukanga to ana matanga mais papi le prince ezanini na matanga to peso programme matanga boko sala ndenge ni do yo ngo yela nga débat ya bino sko libanda oso yelinga mama na sa débat na batu boye tuna nga mama mutu na biso akufi papi le prince to solati jana lo mama matanga so matanga mutakufa eza moni production za ki secrétaire général ya ngo bandotanga bakomba batu ponani yo kate papa osiliki mais na iso to ba matanga yo la bo silika te nabi bon papi le prince président CG Moni production abeli tamulai o batu surtout ba yebi que secrétaire Moni production abeli tamulai o que non batu bakolo bate que non président Ranson aleye to non parce que là c'est archi faux pour aza mutu abelaka mutu azorata mutu akota pe mabele ma na maladie na yewana maison mère on dirait c'est comme si ba bois qui c'est qui na maladie so na maladie ni wana zolo bana yebi sa temps batu ba yebi Moni ba beli ba yebi na temps ni po Moni batu ba beli Moni bo sa tinda kenda end kala yebi ba combien de temps Moni ba sa na end combien de temps yo sko on apprendre que Moni ba uta end ou yebi non pété yo sa yebi sa bango ngati mais kaya on habite so ba bois c'est na tinda end sko na ndo keno ti aye aba yeba ke Moni ba ye akenda na ba frère ya nini mais c'est vrai que ozo ba mutu asali na kata to ana tanto banda ko saba débatté to za na tato pesa batunde programme donc yo yambanga pona sona ba fana maison na pesa bango programme donc oyo la matin poto no sala débat moko oya bino boninga na nene zo solo là to solo te to pesa programme po ngo beno bende na ngutan to vanda na 10 minutes bandu tuna to solo ok batu la ba poto ba vanda partout bazwaka bazana temps ke musala bazwaka l'essentiel batali émission bakeza te bavanda bayoka batu bosolola tosabote nzamba salaka liwa nini po nzamba salaka liwa nzamba te sala liwa yeba ke mutu fa kufaka na vie ndenga na vandi bo ndeyo vandi bo ndenge cameraman na vandi bo toko kufa kaka tout est vanité yemoko die le créateur pour confirmer biso que to kufa andima ki komi bongusa na ndenge ki mutu akita a qui est Jésus Christ akufa mais temel était dit à ce quoi après 3 jours makufa pona wala sabino ke sina okufa eza naturel to kokufa so ana Congo muta kokufa jamais il faut akufa ka problème congodialogue.com dans na Congo ezaka so muta kufi il faut ezana problème na ebité Moïse de la presse donc to comment ko sous-estimer voire même Nzambe donc liwanyo sote photo pesa honneur na Satan donc il faut ba bomie c'est Satan to sous-estimer Nzambe ke mutu a créé biso Dieu le créateur c'est Nzambe donc lui il peut faire nyo surtout par rapport à Obatu Baloba Satan, mais ça a toujours importance dans Satan. Mais si on a créé la biso, Satan crée même pas moutou. Yem Tunzamba créé, biso a créé l'Iwa, Tobo Tamapete au Koufa. Si on m'a Koufa normal, si on m'a Koufi et comme balayé, si on m'a Koufi et comme boy, si on m'a Koufi, on va négliger. Bango Bayebi Tamoni Bassin à Wenye, Moni c'est patron à Wenye, il y a bien goté. Est-ce que Moni Batouaro c'est de cotisation à Finaï? Asala on n'est pas ouera secrétaire ya ouera patron so ba combien de bandako batu ba Moni production yo Moni production patron na Congo oyo Moni production celle directeur marketing ya orchestre azaki patron ko lega ba directeur nyonso tout et puis Moni production patron lega na batu belé ou ba sena ba maison mère na ba mbala ba yo comme ça Moni mutu mo amuke kana seconde bo dimine Moni ba mo le ba so achete bo comme ça chemo ba ki pété nini bo tibo yo le sengela o nini bo Moni c'est un patron yo po yebe on c'est un patron we rason a valoriser Moni petit Moni azaki na ba nini oyebi toto ba ni to na vana pe ni na terrasse na oli palace oyebi biloko Moni c'est un patron et puis Moni binenga kufiana bo ezate batu ba ki obeta Moni binenga kufiana azana kati entreprise ya munene wenge musika maison mère oya we rason les rois de la forêt vous comprenez donc charge nae les rois de la forêt ça wana bo comme ça makamwa matanga ya ve Moni bité ba mbo chango boy toza na matanga bato ba oya boya to participer mawa na bino o bolinga rabiso Moni baza mutu o bolinga kimi maison mère résume matanga o famille pe ya Moni production biologique ezolela tu as to participer tout akama mnyoso tout est comme kaka Moni tout en est internet jamais ba chaîne qui ça to oye chaîne mo bonde dimanche to yaka o sa émission ka lika mo bo et comme maka en internet ba te belé ba yo be psebno musala ngana so Moïse
Bate belle éternel ba webisa yo mo ba jeune fille ba komi pas à l'émission faut baiser faut ba mona ye na kati chambre longo bilamba kindumba bando zongela ka ndo bando sana côté na ba coin o memi ki coin na ozaki no tien na ndenga coin o talika kezo simba te révélation ndo tema na ba boulevard na ba parti o ye na ona ndenga TV pour pesa numéro na ba bando sala coopération ya ba appel ozano ndumba mais tellement zo qui était comité faut na kanga photo mo boy na mabele na batal ba kina mabele no wana ba chroniqueuse zomban na bino pe mibali misusu boko mwana mwasi mwa ko ko tinda yo mwana mwasi bala zo tindo mwana mobali o kende ko donc bino pe na mibali ba msusu boko ba pede ba tumsusu ba ko tinda bango ba tumsusu bo yebite donc bo pesa même identité journaliste to ba je mutaza au milieu du village comme journaliste à Mutakingandi est-ce que ça journaliste wapi yango mo ba o mema bino kana ba nini tiba ko isana bino kama yo za na nzete ko ndimo kota na biloko na bango te foko telemela bango ba zo ko bebisa ne musana bino. D'abord il y a des camo de mona esika makambo qui est normal ba faut pas comme ça anormal ba o ba un esprit te ba olanda pe bango ba ko pe na jina bango mais o un esprit a kompa ba ashi na ngati aleki ya to tozana matanga to tika makambo wana o débat o boyeboy moni bazali secrétaire ya maison mais merci beaucoup Papi le Prince toujours en manqué parce que tout comme là OK les malin metti na sous émission le président Wiranson aux États-Unis et coïncidera quand mutu monga maison ma kufi président à la carte est-ce que matanga ya moni production et zalate quoi liste président à la quitté écoute que non soit kondi to bozo pena terrain d'attente na famille bozela ti président roya pour ça programme à l'aise donc coïncidera non bimsira liste baba parce que le président liste baba ko ça que le président wa salina avec Angola abeta conseil à ce skizaka na aseskiza que famille zelaye mes famille kundaka précipitamment ti président ko kutalanda kutu na cimetière là j'étais na caméra na ngana kati na zo ba image est-ce que maison mère déjà bo 8 ans resona famille ke bo président za libanda kufaki na butu makamnyo te bandaka lelo est-ce que programme ngwata bazuango ba isa bino ndemu takufulom na butu ko ibimi lobi délégation déjà maison déjà ba ndeza bo eza entre famille biologique na famille musicale. Et à des cas, il faut que solo la attendre. Il faut la minute appel, il faut et qui na États-Unis. Tu vas avoir compromis, on va avoir président si mo ya soukanae. Ce président si mo soukanae. Après biso to pesi bino sko ba date. Président États-Unis a kenaki dika ya mambo exaucé tout zapena mamusu se conseiller maison mais. Bon kenaki d'abord pour na makambo ya exaucé ndenge ya pesi fierté encore une fois na famille makanda ndé assisi licence na et c'est ngapé papa honoré moi na et voir même temps en classe babi un bon papa babi devoir des parents vers l'enfant papa faut honorer moi ne faut tant que c'est bêtise dans les rois d'Afrique ça qui est un bon parent tant que c'est ban année moi n'est pas pesi bango sur le coup mon licence ma part ça vraiment zo continuer pe bako aussi ça moi quelques biloko ya bonus ya formidable la formidable était moi biloko moi boya mike wana et dès qu'il y a awa pour tous appeler à contre belé sauf que programme est tous unis les wa posquement mais tant tous a derrière le programme où tous a les 29 là les 28 na Bunya le 27 tous a pour na finaliste na Petro Congo on a Don Bosco na terrain Don Bosco déjà là le programme vous mettez belé mais tous a on attend où il y a toi non attends matanga tous un programme ya matanga ndenge obima le prince to ke munke pa to mukina shuka mission monte ke single o le logo président nga bonus wana et kimisi msu maison mais te et kimisi ba tuté ezape kutu analyse au salati est-ce que que jamais ki nenga wana yo mo yebi parce que to zuyo te to zuyo poto to zo après matanga matanga eleka na bien ezakutu mam on ngol bati kobimselo na kati orchestre ezate po mutu fa longwa ça n'a rien à voir ils comprennent kolongwa pe mutu et ça rappelle le remonter sur le homo etika na ka pour ce mutu longwa longwe dans temps et le réseau betama obetango souté donc ça n'a rien à voir ce mutu longwe obetele lisolo po le homo ezo ya po azalate na kati nini wana ezali le mususu donc za ma musinga le betama za ku maramuko te ke o to bando beta o kolongwa singa le nini wana ona obandela ko na se babilo ko fo botika yango singa so ezo betama bonus wana za singa te za bonus we ranso na pesi cadeau
ba fan na muto robeta formidable oyoka formidable za petit na biso Jamaïque donc yo faut ba fan na we rande bazo zela yango za uma muté so nene Papi le Prince, merci beaucoup na nengo pesi biso pe Nathan reçoit na yo mais to comme monsieur na ko kena suka émission to mda ko chité ezabongo Congo dialogue muté ko tala yo ba bonne convalescence na on convalescence na nous na nengo ozai ko bela pe na nengo nimo so na biso émission Terra Nova ben impression na yo ezani par rapport émission oyo et puis monde de la fin na yo to kene pe rapidement yo bika ninga za na suka bato pe na basala Papi le Prince bazala na ke uli muchena zanga te na kati te en tout cas émission Gitoko de émission Gitoko donc on a CP vraiment émission Terra Nova babi deux fois té babi moko prêtre na bango Moïse donc bateau de commandement donc merci à trop donc yambinga en tout cas bana maison mère tozaka na matanga donc ce programme est bim to repé sabino mais donc ba fan toi wenge musique à maison mère toujours pour consommer à 7 jours de la semaine bonus formidable les oya bozwango ba oba na besoin nga bobenga obeta plus 243 code na biso bopetika komba mwa na nga bobeti plus ya Willy Mosheni 97 067 16 44 plus ya Willy Mosheni 97 067 16 44 quant à moi j'ai dit bon mboti nanga na grand frère papa archevêque bem le bobo na Paris na remercier Candy Toussevo na robot santé na pesi 9 grand prêtre babi moko Clovis et Badia Dioko na pesi ya uli opelé la MOTT le Japon na kata dible bambote ya uli penze mais la robot santé vie na Bob Lifolongo Bob Kinzo na robot na bosanité et Alpha Mampuya pourquoi pas na grand frère propre bah ya Garé Kumbo na Belgique pourquoi pas ya Roger Vumbi na pesi bambote makasi na titika il va faire des millions et sa mère nanga Rachel Gina la poétesse que Papi le Prince abi mboke za roninga na babi deux fois té mikolo ba ozwa siko formidable ba yo kasko Jamaïque ndenga ko kende o le roi d'Afrique PC sous chance PC pe na chance Jamaïque zwa sara nango dans les événements du siècle donc na Londres la remercier Titi Mofuta 3D pourquoi pas ya boga leader bana maja Londres na bogi ve na liki makana ki na kato triche bambote moi si kitoko na kata Bordeaux Jolvet Samba donc président na Lille ba Alain Mola Paris 16e ba Chigito Bango ba tout ba lingara Papi le Prince vous avez vraiment belé ba msu na robo sana ba ona bosanité na pesi bino ba mbote makasi ba PDG Lima Imona ba Percy Tumba grand prêtre donc binotou ana kisasa na remercier MDD Business Fiston Ituku na remercier petit nangai babi deux fois te baba sénateur ya wenge babi petit nangai Christian Kanyaka babi deux fois te petit idéologie ezaka na ndenga ba idée na bosa été honorable Rifin Simisi babi bana monga fula partout surtout simaya honorable Rifin Simisi babi deux fois te toujours combattu mais jamais abattu babi ye penande papa social ebo solo la pena honorable Rifin Simisi donc toi simanayo et puis les États-Unis babi wewa sankade kunta mikolo les États-Unis babi azo se pesara public tara za na kata résidence résidence na palais ou rationné qui a le roi de la forêt ou ezara pena na Chicago mikolo wewa sana mosoki exaucé ba gladi babimi ba moni tonton wewa bamoni pa tonton chef Papi Kakol bamoni ba Nicodème donc ça fait un plaisir à trop maman na biso si légiment patama passer biso toujours na ba prière ba na tout ça donc tout ça kaka donc na CP vraiment dans Moïse de la presse bambote makata batunyo tout na bossa na agence moro na Brazzaville agence na ngetiela nga kano fele agence Exo Business loge akwala so na bossa na ngo baby congodialogue.com na pesi mote bongo na pesi me connaissent enfin là je vois Rachid Moulele na pesi ba mes condoléances je vois aussi Patrick Moulele je te vois Patrick Moulele ba je vois aussi mon vieux Papi et Piana donc mabi mon konza bateke kulutu na ngai ma me condoléances parce que bateke ne ba kufeli moko na bango donc merci na batutu balana ki émission walelo merci na Yemoko Wajabara prêtre Wajabara babi les prêtres des prêtres Wajabara babi le millionnaire c'est quoi
Merci à toi Arnaud Ngouma, maître Arnaud Ngouma, Songo Sonan Ngouma, Solara Nangai, au Sonan Ngouma, Senga Benabongo. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique au Batenga accompagné aujourd'hui, ingénieur Fissinzabi. Merci beaucoup, merci Trésor King Bukele, Maman Francine Ngembe, la baronne et la patronne et la signataire congolaise, à tout le monde, Bino Tubolinga Nangai, vous s'abonner toujours à Congo Dialogue, Balbi Congo Dialogue, vous s'abonner à Congo Dialogue TV. Côté à 14 000 abonnés, ça l'a bien. Aux posa remarque pour nous sangai numéro nangezawana ya piste 43 benge ça langa bien fort. Quand on est abonné lokoyo, on peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Les problèmes est de tomber et de ne pas vouloir s'élever. Je suis le Moïse de la poste congolaise, bâton de Moïse. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis ciao, lao. CongoDialogue.com CongoDialogue.com